Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Jujubio akati. Aye penza. Yaya malembe te yaka na vulu bana mamsi na ye. Siko analyse asali sikoyo azotalisaka bato ke na vie il faut kozalaka na bato. Il faut kozalaka na bato asite bakombo ya bato bokoka bakombo ndenge azosite. Mais bino boyebika comme d'habitude Jujubio azalaka ne muta babordi abeti pe babordi ya degré supérieur na cadre ka ya analyse ya spectacle na biso de date na biso ezalaki réussite totale Madeleine na Maribel bango so ba mama et la famille live oyo ezalaka live a Jujubio ye moko te na hotel bino live mosusu ezali ya Zoom Info parce que ils en avaient événement na biso mibale le 13 juin ils ont vente privée à Mams et puis tout ça dans le 26 juillet où ils a ke ba okapi pe ba ozala na Mams na Kinshasa. Alors ba toza na besoin d'information surtout pour la vente privée wana ndenge ni ba kosala et tout na mimela ki bino pe mo ba information na cadre kaka ndenge ezalaka bino mo boyebi ba événement silité donc Mams ko atie vraiment kaka nkona mwanda mbwakana toza na ye penda date nde date biso toza ka tozozelaka après le 26 juillet nini koya tozozelaka wana donc na vie zanga mbongo zala na bato me bato andenge nini poko oza pe na bato ebele meso likambo pe ye ba soutenir yo pete tomona yango ti tomona yango mutu paza na bato ebele me likambo ye ba soutenir ye pete. Mais si la azana bato o ba porter projet na ye à cœur. Yango Jujubio, en tout cas Jujubio alobi makamoko eza très important. Mais à côté ba sujet mususu ndenge ezalaka kaka azumwa sujet o abendian azumwa sujet abendian azumwa sujet abendian pona sagesse pe ezalaka na mwana mobali o parce que bato balobaki trop. Na minito atako te sobe phénomène légende ya théâtre congolais yotazaka yendaza humoriste alobi spectacle la sezaki spectacle moko complet na yebite so nazwaki parti wana mais so nazwaki onte na okozwanga ta lobby na tela bino pourtant tout ça l'analyse nango na parti wana. Donc il y a des uns dans la vie, il y a aussi des autres wana ezande basila qui la paie même Mams mutuni na ngako telema na minute oyo ba comédien bazata na ndambo aussi la sali ye moko te ya linga communauté te ya linga solo omoni eloko elekelisi la o soka azalaki na communauté gloire na ngo lingaki mona na te gloire na ngo lingelo baki baze ebele mona ti bato musu ezomona impact eloko vraiment ya ba date ezomona te pourquoi parce que ezelo mo basali na communauté o ya poster mais Mams elle était toute seule na ba cook na ye na ba chroniqueur na ye oyo ba sepela ko soutenir na ye dans les bons. En tout cas makambo mususu Jujubio aroloba mais bo s'attendre na ba bordi mo ya mystique donc ba bordi mo ya kilo ya kano ya gaye donc Jujubio pardon aseki singai aroloba malembe mazoloba blomo bo ya kilo na comprendre était donc azaki vraiment na qui on dirait bien makambo on dirait que makambo na obimisio eza minene mingi na oganga te bomo anenga oloba on dirait bien que makambo na obimisio eza minene mingi na oganga te tika aloba ngo malembe. Alors coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Alors, Bolanda vidéo, on appelle na Olanda na bino, Bolanda. Sila zaina banani. Na Jael Shonaye, nani mususu sila zaki na Jael Shonaye, alaina mama social naye,
azalaki na mamu national depuis Afrique du Sud na ye, hein? Si azalaki na mama sociale, et alors tala malika na ye pe azalaki wana, si azalaki na mususu ya munene o Nzambe ndeki na ndeko na ya mwasi mobali o ya munene ko bezaka nani Barezi Dasere pe azalaki Dasere Barezi pe azalaki ozomona tozaki na nani Malika Pivette. Ouais. Les Quechua azalaka ne côté somi balé hein. Moni mato ya sila bango wana. Mais bino obi ke nakende pas chanta, nakende pas saratola. Ton ba kuma mozo tika pesa mbongo to ça le promotion bango a gagné. Il faut pesa ka 40 000, pesa Sarah 500, pesa koto, pesa nene à 1000, ba kote les 1000 surtout nene za RTNC ko simba. To bo ete esimbande. Biloko akokanela esimba. Biso to kana kite ezui. Biso to kana kite ezui. Si la kana aluka kite a forcé mais sali ne ezui. Taba moni kuna ndenge bakata na moi sango pe azaka na bato moi ça tukasi ya ta Bruxelles encore Bruxelles ce qui est venu meza batala ka biso to okilika place wana faut la paix et meza pesa ka mbongo to tumba to critiquer na yali ko liboso ba critiquer liboso et ni ba critiquer te na tuni bino kaka car il finité quand ça va dumate Sarah ça va au finité malobesili bino hein Sandra tunanga bango babeti bango fimbu même si abimé biso président Michael Jackson abimé biso président américain abimé biso dans son komboso karateka asali biso nyonso yes kiboko kaba makambo biso to sali kuna na tuni kaka Raisa fashion est-ce que boko koka belle vie bon bino ya satanga kombo na biso na pela tangi belle vie en tout cas prépare-toi bien pour façon ngoyo la sala nyonso zala de lungia koseka zala de lungia gentil zala makambo nyonso zala ba imu beta danse okokoka aoluki baka producteur aza de cité to souhaiter bien quoi bonne chance mais okoka parti VIP donc mais kakoko ça oui ba côté sur la game aussi la kota qui déjà ba côté sur la game aussi la kota qui déjà nde kona fungule lo nzela kinde to benir yo kinde faut se payer ça bata Bruxelles il faut se payer ça bata Paris côté ka billet eza ilo côté mais biso to teka ki tout bato avandi libanda bato bazan eteka mi tout avec S bato ba sepeli est-ce que yoko sepeli ça bato est-ce que kolia na bato okobina na bato na after na tuni kaka producteur na yo atuna yo est-ce que yoko sala okola sila to kolekisa okoya na hélicoptère to kolata lokola robot to dingi to yeba ngongango yango biso amam si asali eloko nyonso molakisa za kaka moko to na conquérante si la bisal number 1 aleki bango tout number 1 aleki bango tout bo babanda maboketi aleki bango tout boboya kasi spectacle nyonso mibale wow nyonso mibale wow a joué rôle il y a 5 personnes mbala moko même ça a joué rôle à 5 personnes il y a ba kuluna il y a ba maître il y a ba fashioniste a joué na kina tellement nazaki na ba makambe bidu je commence à pleurer il en joie et je regarde Mams c'est la bisale a joué nyonso mbala moko merci à toi Bob Manoka merci la comédie que na privé na comédie na privé babi shoga kitoko bwende zalaka bibish kitoko
na sepeli nani mususu azalaki wana bainvite mamulopo ya yo yango wana ya Gabi ayikoningisa biso mabele ya Gabi de na mabele ya Gabi de mabele ya Gabi abetisi mabele atumbi mabele mabele zwi nani mususu nde biloko abwe ngana boya sila bisalo tala bainvite basurprise oyo mpenza sila asalaki biso ya Gabi alingi mamsi ya bobo mobali azalaka nde bongo akipamaka mabasi te atrasi makambo me bino bato sante boya nzoto papa Devos namonaki yo mpe vie na leli papa bino tu bozalaki na sale na leli Mimi Kabongo na osanga suna lobelo nini tokuta ngano na vieux singa na osanga lobby tokuta na vieux tokuta na Paris to na Bruxelles na yebata aso belo cadeau Mimi Kabongo comment non à part wana to zela nani Jérémy si connaît Zabwe troisième date salemi na Kinshasa to sa ndenge nini beli di boma ngasa ni bokoloko ta full bato maboma baliaka na full bato maboma baliaka na full bolanda kaka biso okolia full kitoko bokolia na full onga juju na zoloba bolanda sil obela ka di bomo kolia na full ndenge boliaka na full les autres qui pété ba bonne année na bino voilà on est allé pour la mams mutunangai na la kakio déjà kuta mozaki na aéroport to kutana kinga na okitana mutunangai occupé mutunangai mams ou rien voilà na ele na live wana te mais tellement nazaki funa kumisa mams na ngana na live kuna ma viki bo tapoter live yo kanya na porte wana kanya na porte wana Mimi live ya leo na MP ma viki. Na ile pesa ma viki. Na ile pesa ma viki bo tapoter live. Oui, je sais à qui je vais voyager demain le soir. Il faut ramener encore votre colis. Bah tout ba colis mango ki ba ndam ba colis mususu yi lelo na na Paris. Ben koko malobi bongo na mtinda bino ba message comme ça que bozo ba colis na bino mais so olingi obi ozeli ngamo ko yo zu ba colis na. Vrai à Bakouk, toko bandate sans pour autant couper ça ba planning, hein, ba planning à SB. On n'a pas encore fini pour cette semaine, pour ce mois de juin. T'as aussi cité, t'as le 13 juin, la vente privée. Toloba Kiboué, trouve-toi un nom, tiens, paie-moi photo. Toloba Kiboué pour la vente privée. Ceux qui ont passé comment dernièrement, la loba qui a monté, mais une personne a commis la privée, elle a acheté plusieurs t-shirts. Du coup, bah, PC invitation. Mais ceux qui ont commandé car coucou diamant chou certifié. Mais ceux qui ont commandé car t-shirt manco, bah, on peut faire une invitation ou deux. Mais si tu commandes, l'icolo il y a 2 t-shirts et casquettes, bah, on peut faire une invitation.
Donc voilà, pour nos invitations, priorité eza nanu bilamba ya maputa. Parce que vente privée, ça l'a mis d'abord pour ça. Soko commandé elamba na yo, ba otinde la yo mail, na mail wana numéro ezali, il faut komela bango na WhatsApp na numéro wana ba otinde lo na mail na yo. Et soko komeli bango, nde ba otinde la yo invitation. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, Oyo, bazana possibilité à ozwa batenu na bangoti. J'avais dit que ngamo naza disponible pour nous poster les bino. Tu entres dans les sites, tu commandes. Ba motif, eza ba motif ya maputa, oui. Na comprendre. Eza ba modèle, non? Et mon mig na comprendre la question. Donc, la vente privée, pe after eza ou SBK. After eza ndeni. Bilamba ya maputa, ezo sala kaka neti liputa. Oui, mataka olobaya. Ah, bah motif, ah oui, j'ai compris. Ah ouais, t'as raison, oui, t'as raison. Il y a un faux zala kaka ningo zawana. Neti boyo kita, tena kanyo en otage. Oh. Siesta nini, siesta na okanga ka micro mezala wana ukazu. Po yebi ke na lekanaka. Ok, nakangi micro. Oh, invitation c'est net after tuning. Donc voilà, bah motif à ma putain. Invitation des ventes privées justement. Mais la vente privée, on a beaucoup à boire, à manger, pas faut qu'on s'attende, on a pas quoi. Bonjour Zoumi. Mon mig, bah préciser t'es ailleurs comme au beaucoup qui à boire et à manger. Bah l'obi na muta boire et à manger te plaît s'il vous plaît. C'est dans l'invitation. Yoka te Zoumi. Oui maman. Zoumi, na lobby ya maman. Kasi na after, na invitation. Ezaka after, bino bo kanta mezali. Biso to zaka bongo maman. En tout cas, bino bat bo raté after à Belgique, bozo ka passe. Bozo récupérer une invitation. Au moni occasion yango yo o raté after na yo, o commander na okaka. Commander 3-4 pub nini, tinela bande kona yo moko la tango ba couleur ebele. Ngana na chote nazo commander maman. Yo sko commander ni? Nazo commander ni naza belelo, musala ndi zo zwanga temps. Nazo commander lelo. Nazo commander pena na ki récupérer after na ngai. Cocktail ezali, hein, cocktail ezali, hein, cocktail. Nani, ezali. La koboma biso. Ezali et les femmes caviar na champagne na maman et na coupe champagne na loboko yo coca. SB. En tout cas, fona longa ba kuke makambele ki passe. Oh mata, maman Brenda, zana sa elo demande. Na tinde lui invitation mata. Donc, maman Golbin, comme j'étais en train de dire, pour na bateau bazar na étranger, bolingi bo commander. Pour talaka photo ça sold out. Bon, ça dit maman mo lobby a commandé qui et a signalé à Komeli Bango que Zoom t'a récupéré commande nangai jour ya vente privée. Et nga le lendemain, donc, le lundi, pardon, na posté en haut et qui aza en Canada. Donc, soko zali, so fan na France té, au lingo zo t-shirt, na ou soit oza en Paris té, oza en province, au lingo zo commander lamba na yo, ou commander. Mais avant de commander, tu me dis, et après, nga mon ok no posté pour objectif sold out et salama. Ouais. Sold out et salama, mutu nyonso faut ko commander. Et bandi na 64, si na 110, si na 110K. Donc, tu entres dans les sites. Le lien se trouve sur comment faire pour commander. Le lien se trouve sur la page officielle de la SB Collection. Dans Facebook, sur BT SB Collection, ma publication n'y so ba publier on est un lien. Au cliquer na lien. Même na Google. Oui, même na Google, hein. Ouais. Ok, même na Google. Mais ce que j'ai remarqué, na ebiso bino pe et sali bino bongo. Il faut ceux qui déjà s'enregistrent déjà na SB streaming wana. Ouais. O tiaka adresse mail na yo na mot de passe au côté la pota la nini bani na SB streaming. Oui, ngape ouais. O loba mama Brenda loba mama limbisa. Na fongo yo micro ekanga maki.
No, ezaka yokanga. Micro eza yokanga. Voilà. Bonjour. Bonjour maman. Bonsoir Maïs. Bonsoir. Nangena mo mamboe. Mamsi aboya jo nini. Eza date nini. Toyebi nanu te. Toyebi te soko oyaka. Ba t-shirt ozango adresse. Ba t-shirt na kin faut benga numéro eza wana na page ya SB collection. Ok. Bobi bozana mama puta pe eoya. Bonjour et c'est la vraie maman ici. Maman puta na Belgique papa. Oui, ça dérangeait un peu la musique. Ngai na eu invitation samedi farafara na SB. Félicitations maman. Au commandé ba motif ya ma puta, to commandé ba t-shirt. Ezala ozala na France te, oza na Paris te. Oyebi ko oya na ote po oza musika. Passer commande na yo. Nga moko na rotiel na ko postelo yango yo futika ba frère ba senga kekei. Ah bomber sali puta. Oh là là, ya pe kitoko eza canon. Maman molobi a commandé qui combinaison Naomi alata ki wana noir. Il y a 110 aza en Canada. Yene mnoke zuli yango na télé na poste et puis ki. Donc voilà, si la motema, faut soutenir SB na nyonso. Surtout ba o ebi ko sommeil no billet pour les deux spectacles, opportunité yango ya kokota mbongo na yo et pas SB. Opportunité ya kokota mbongo et pas SB. Ozo bois kango te na mabele mais ozo sombelo quoi en fait. Donc voilà. Donc voilà, tout passé par commande na biso. Vraiment elle mérite na sombeli pe au sombeli pe cadeau. To kutanaka. Mais ba kaboli ba heure, hein. Je pense qu'ils a avant midi, yo eu heure ni une perruque de la gloire. Ils a avant midi, après-midi. Enfin, c'est jusqu'à 17h. C'est jusqu'à 17h. Objectif sold out. On n'a pas encore fini. Aux yeux des 12 de midi à 13h. C'est bien. Objectif sold out. On n'a pas encore fini. Tose est là le 26, le 26. Non, aussi si le 13 T. Le 13 insilité. Biloko ezana on a sani biso to likato ke lia bilo mususu. Donc pour les 26 là, on sait que faut peto beta sold out. Mais finissons d'abord pour ce 13. Donc c'est ce samedi, l'autre mercredi. Il faut mouinda e benga mamse bisaye que bilo nyon soto yaki nango et sili. Oui, eza esika VIP. Franchement, eza esika bien, bateau bozu ba invitation bolata bien. De toutes les façons, bolata na binoka bien. Na moni bilo na ba spectacle donc rien à dire. On a tout. J'ai rien à dire. 1000 baguettes. Coucou, oui, je vais bien et vous? Zoom koya tetika biso ba okapi pardon biso to yaki kuna te tokoya na biso te. Sia bilo na bina bokapi wana.
Désolé, nakanga micro. Donc, Tokutani le 13 pour la vente privée. To commandé. Perruque de la gloire déjà commandé. Bati de l'invitation à yé morata l'invitation à Sepeli. Dengaza boye abongsi déjà outfit na yé. Abombi cadeau pour na mams. Ayebi kazoki occasion to kanga photo na Maribel. Na Belgique pa kanga été ok na kangi photo na mams na ba artiste mususu. Vous voyez un peu, c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oza Abakouk de Sila Bissalu. Yo ana partout ko commentaka na ba post nyonso. Ofana na Paris. Ofana na Île-de-France. Mais aucun spectacle ya Madeleine T. Aucun spectacle ya Maribel T. Liko na ngozo raté sous vente privée. Na mnoko zaka Abakouk. To compter au ka Abakouk. To compter au ka Abakouk to longo la na liste ba Abakouk. Coucou Lin B. Kaka na SB. Donc c'est le moment de profiter. Ngaya bakuka be. Toza bakuka Belgique. Maman Lin, tozo na ko postele yo. Na hôtel on a poste kota na site commander tenue, nga na ko postele yo. Au futika ba frena yo. Bon, nga na ko commander kaka po naza mwana ya Bunde boulot 1000 baguettes commandées. Tout ça qui n'a barbecue, hein, tel. Ah ouais. La monnaie déjà na kota qui na site. Oui, kota na site maman commandé. Tout ça la sold out avant samedi. Et tu connais qu'à 160 tenues, je pense que les va commander ko kita, mais tout commander les sous. Tout commander ba comme a débordé au monde qui ba invitation ba no ya na retard pour ba comme déborder ba message les qui belé. Oui, je vais commander. J'étais à Paris et belle au pesa kinga WhatsApp. Ah bon? Ah OK. Je vois. Ok, maman, comme la coucou Dominique, Michou. Oui, Lin bingai soka ko ibsinga sope line. Baba online to line, moi non bengo mabe. Pour en anglais to swana. Donc, soko commander, mam, so lingo commander. O ibsinga ka, soko faut ibisa bango que non, Sabrina Zoom elle va récupérer ma commande. So ebi ko zalate. Comme ça, moi le lundi, na ki na poster les bino bablo na bino nyon so ekei. Parce que moi, je suis encore à la maison, il faut profiter. Lynn, ok, Lynn B. Bah, signaler live et tout tapoter les anges, s'il vous plaît. Pardon. Donc, on ne se fatigue pas, on continue. Tout continuer pour soutenir SB. Tout continuer à soutenir SB. Au lieu de commander ma t-shirt, au côté na site, au moins que taille na peut-être 4XL. Pour la monnaie zaka LMXL. Au lieu de commander 2XL. Après quand même na ba XL wana. Après tu vas je sais pas comment vous allez faire. Mais sinon il y a toutes les tailles. Il y a toutes les tailles côté t-shirt. Taille nyon chez Ali. Avant je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais il y a toutes les tailles. On a donc voilà, les t-shirts sont disponibles, les tenues n'a pas motif en panne, ils sont disponibles. So oza Bakouk au commandé té échec. Oza Bakouk de Sila Bissalu. Ezalofanda wapi au commandé té échec. Po likamo eza likamo bokapi te ba okapi ba on baza ba on la tour na bango na minute eza bato ba bima Congo. Contestation non approuvée, visibilité restreinte. Tout tapoter s'il vous plaît. Ah putain. Voilà, au moins je vais faire ça, t'inquiète, on a mams colo sold out.
Merci beaucoup, 1000 baguettes. Allons commander, allons sur la page officielle SB Collection. Vous allez voir le lien qui est là. Nakata Live. Moi, Dominique, elle a tellement peur pour ses comptes. Mais attention à ça, bannir en Okaka. Je t'avais déjà dit, na comme une ligne, na comme déjà na 3 avertissements, donc je ne peux plus rien faire. Franchement, même ça, au niveau Moussou, j'ai passé un week-end de qualité, oui. C'était trop bien, même si, avant, je sais pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi j'ai pressé, en fait. Je sais pas. Mais c'était bien, c'était bien. Quand il est arrivé, c'était bien. Mais bon. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Pourtant, je n'avais rien à faire les lendemains. Je sais pas pourquoi j'étais partie avant. Non, il y a un ça, on était plus en canne. Bon, on a comme une barre rouge. C'est vraiment très rouge. Là, ça ne se relève pas. Je pense que j'ai couper et reprendre. Mais non, je n'irai pas, je ne peux pas. Et je ne peux pas. Oh. Oui, je dois couper et revenir. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.